motema nazwa elako opesanga na moyo oyo butu epimela ngai obongisela ngai oyo mokili ebebisa ye ozongisela ngai ya motu ya abungisa ye yaya ngai oyanolanga losambo nasala na bosana losambo sekrebi yanopesi na miso ya bato oboyela mema likambo elekinga moto nzambe na ngai yebi epekiselo te yopekisanga na koma miso paipai kolula oyo pesa na basusu na atali kolusu epai nyonso eutaka azuwa oyo pesa na baninga yozambolelakisanga nzela ye lilobo elakisanga ndenga koloba kimio elakisanga kofanda na bato nzambe oyo akokiselanga ndoto ndoto nanga nasela yo motema nazwa eloko opesanga na moyo oyo butu epimela ngai obongisela ngai oyo mokili ebebisa ye ozongisela ngai ya moto ya nabongisa ye oyanolanga losambo nasala na bosana losambo nkukubi yanopesi na miso ya bato oboyana mema likambo elekinga moto sambela ngai yebi epekiselo te yaya na ngai yopekisanga na koma miso paipai kolula oyo pesa na basusu na atala ekulusu epai nyonso eutaka azuwa oyo pesa na baninga yaya na ngai yozambolelakisanga nzela ye lilobo elakisanga ndenga koloba kimio elakisanga kofanda na bato nzambe oyo akokiselanga bandoto ndoto nanga ata nazolumba solo abanda te nayebi osopelanga mafuta na maboko libanga ekweyisa kolia te sukasuka nakolataki bokonzi ata babotolinga manto ya papa batelinga mombo na ndako ya potifare bakoka te kotekisa bandoto sukasuka nakolataki bokonzi nzambe ebonginga yo moyenge bene ozuwa nkembo utabongola tangongo oyo bongolaki nano vino te tangongo oyo sekwisaki lasala te soki mpe osalelinga bikambo akoboyi naloba motema esoboya soki nalobi nabomba motema moto sukasuka natatola mpo nazwaki nya nzambe bongi na yo papa Scientific and Cultural Institute Incorporated is a non-profit.